Sarah Tola TV. Oui, batebele ba comprendre raté. Kolinga mutu ba solinga mutu ba protéger. Ah oui. Solingi pe mutu ba protéger. Batu ba sara confusion que ozoya ba sortie médiatique au sala be mission zo finga pona mutu ndeza kolinga mutu c'est faux. C'est faux, oui. Sarah Tola TV. Omoni mutu azoluka kitisa entreprise na otadi place ozwaka ya rolia ya romela. Aza mutu so kutani na occasion ya kubeta e mundu kibeta. Sarah Tola TV. Namoni que Belvia a raison. Namoni que Belvia a raison. Namoni que Belvia a raison. Que nous sommes salara. Soto zongi sima toto sa analyse mo créer ba scandale belé ngana yams. Et belé, oui. Yo yebi ba audio Belvia modèle a silika. Yebi ke batu balo ba yenda tinda biso. Sarah Tola TV. Ngana yebi yo ozonga kasimate. Takinga. Tu as été payé na montant boni pour que tu acceptes aujourd'hui que ngana dosé secteur oyo pour la honneur yande konanga ibu. Tena yo kila ke mawaju mo yebisanga lobi ah Sarah. Maman, ozo kate. C'est vrai que ozo rendre ba compte na yo. Mais batu ba otala wana te ba mona ka Belvia za na sima Sarah. Ata pona bolingo yo linganga lokwa ndeko na yo. Est-ce que vous tikate? Si vous avez un salaire mabe, est-ce que vous pardonnez? Sarah Tola TV. Et ça que tu as c'est le sous problème. Si vous avez un mutu, c'est que vous avez un problème. Si vous avez un problème, tika, oui. Tika kaka. Voilà pourquoi na tika. Bate belé na ba on va compter rendre belé ya ba comédien na ba matière kutu ya bio na ngome na mosusu ko do dernièrement de côté là qui on apporte mais on ta la ka oh ba le baka Belvia tindi Sarah Tola TV. Parce que Belvia a besoin muta fingele mutute batu ba ba Belvia onde bien te yo zo mona loka nengo zo ko sa be biso zo défendre zo finga yo a sepela anete. Baba dire belé biso sala benga bolongo l'émission soyi bozo suta baba dire na lingi na ngana kombo na ngate azana kacha makambo bo parola raité ofandi na Kinshasa Brazzaville na Afrique tope na mokili mobimba tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa bato loposo kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage mousse nettoyante crème de visage savon lemon sérum huile gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino soki olingi ozwa bango eza facile simple beta kaka www.betocosmetique.com oza mobimba oyo wapi to pe okoki kobenga bango na numero oyo +32 466 35 28 85 livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier ezala na Afrique ezala na Europe na Asie Amérique pe mokili mobimba sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal oui.
Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandi, il y a Top Net Télévision, les amoureux, il y a émission Le Code de Bonne Conduite, Balandi, il y a Sarah Tola officiel, Shalom, 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 Nzambe, Azala Nabino. Moi, c'est votre frère Tadingala, par voilà, les travail m'a encore appelé, mon Kolomo Lelo, Nakanisi, des corps, on a Simananga, vous avez tous compris, Naza Bongo, na résidence, il y a madame Sarah Tola, Bissika Boni, des fois, tonton t'a dit à Salakaba émission na yé lelo vraiment toza awa serrez vos ceintures to kota na zone ya turbulence en tout cas c'est à dire pobo ka il y a goût tonton t'a dit des retours avec force mesdames et messieurs émission oh to kota ba question il y a actualité makambo ebele vraiment dans kati il y a émission oyo mais avant tout Josué Azali nasima caméra Gibson Azana nasima caméra beaucoup afficher lenga affiche au Nazoko Loba Sikoyo le 7 décembre 2024 madame Belvi Kondi Azali nominée na catégorie na catégorie Oyo na domaine il y a excellence dans le domaine il y a cinéma il y a RDC Belvi Azali nominée parmi bandeko Oyo il faut bazo trophée mokolo ya samedi le 7 décembre 2024 na Hilton Hotel et Kobanda Boni na ngonga ya 12h kino 20h alors paf ezawana na kanisi bako affiché droit à participation billet eza disponible il faut kende osomba billet tolobaki makambo pasi et bandi siko c'est-à-dire et bandaka ndenge ezoko banda gloire à Dieu et puis votre film na combo il y a na combo ya My Brother est déjà disponible dans la Belle Vie Télévision épisode à Liboso et Kotaki Lobby Lelo sauf imprévu deuxième épisode Ezoko Kota Kuna Bokende en tout cas Botala Bokozala dessus parce que cette femme a encore écrit voilà Sarah Tola Agozala invité nanga ya mokolo mwa lelo na yende to solo là na lakaki bino ke na ozonga awa après baton ebele na kei nanu na ozonga Nazongi et loko ni zongi singawa poto sola mokolo mwa lelo serrez vos ceintures po boka présent bébé maman Nathalie nana mosibu Angelos maman Bijou Ketani maman 90% c'est-à-dire azoka ya ko azocha voilà to fongola na plateau maman Deborah Lubanda maman Zozo to fongola plateau Madeleine Aketa to fongola plateau un grand merci à mon amour de sœur Katez Sol Mbemba oui Sol Mbemba voilà mais avant bozolanga na Sarah pardon na linga kina bosana parce que lorsqu'on parle de Sol Mbemba des fois je m'embrouille Sol Mbemba oge goût tozana extra filmé puis on se retrouve tout justement après merci Sol Mbemba Sarah Tola TV. Beto liba kuna nini? Ozo petit ça va tellement maman. Eloni na sali o beto liba. Ngai na lingiti. Na lingi yo te pembeni nanga. Na lingi yo te na ndaku nanga. Na lingi yo te na makamu nanga. Nete sozo comprendre nga mabe. Ebe vous bon en classe est-ce que non ya? Na bisi yo na za bon en classe yo pesa yo te kende kozwa epa ya mama o ya botayo. On a servi ça. Messieurs, na linga black te na mosinanga. Yoko ke na ko depuis ça ebisa bango on na ko depuis mama 500 francs on doit faire maloba pour la lipa 500 francs. Lokwa yo ke na ko depuis ça ebisa bango mama abiso alobi tout le bo pesa nga mbongo na maboko po nga moko na 800 ya mwana na ngai akosala lisusu te. Longwa na côté, longwa côté wana.
Aux autres, ma koto, pourquoi? Hein? C'est ta femme? Non. C'est ta femme? Non. Hôtel m'a fait maintenant pourquoi? Je suis désolée parce que au Québec, c'est la Winnie. Je suis désolé pour la monnaie de ma bitouna, ils ont ma colonne ma beaucoup. Bah, pêche au monde au Pessama. Soukawana maman. Nadine conseil a dit. Nadine conseil a dit. Et tu te dis, non, on n'a pas été la moitié. Yo étudiant, on aura besoin de battre la terre. Ok, nous sommes la Ninouna. On a la beauté. Et nous restons dans la faculté à beauté. Tu connais ta vie. Moi, au moins, ma vie. Mon travail, moi, au moins, j'ai un travail noble. Ça, c'est un travail noble. Je porte ces tenues, la tête haute. Je gagne mon pain chaque fin du mois. Je n'attends pas que mes parents aillent travailler pour me donner, pour que je fasse la patronne. Tu n'es rien. Nyonso na lobaka no conseil na zo pesa ozo wakate. Mateo na te akayo, yango pe na tia la Sylvie. Ndeni Sylvie ayo kama yo ozo yokate. Nous allons tous un chaîne de parole qu'on a Serge. Nako Bengane tout de suite là. Ok? Nako Bengane tout de suite là. Ce dont on dit Sengana yo à propos à mon amsala. On a domestique, on a fait que chaque fin du mois. Dis-toi que Batunyo so baza ndenge monté. C'est so seki si mutu mutake lola. Ko seka no ememanga nek na nini. Neti ngami lobo na fandi be ko seka na okeni. E ko baxela ngani. Bonso benga point. Oyebite loko nini esali ke lelo comme bonne et pas na biso. A Rosa peut-être un sous au cadre quelque part. Mais et Simbité Nzamba a décidé autrement à Salimara Ndenge Yalingi. Au Kunze Kuna, au Kosikasa Kuluna, à Lyosko Ngo Kimoya Awa. So, Munda Kuna aussi Sabitumba Kuna Nanda Kuna Wana Koui. Saratola TV. Ezalaki extra film nabino na combo il y a My Brother, eux allez disponible dans Belle Vie Télévision. Allez sur ça et vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Bisoto continue car au sala mosala na objectif moko justement il y a que informer bino. Madame Sarah, bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour n'ababonné à Top Média Télévision. Bonjour na famille Libota, bonjour na meilleur fan du monde. Bonjour na babonné nyoso pe à Saratola Télévision. En tout cas, bambote na bino yango wana bambote belé. Je pense que abonné à Top Média Télévision. Botala rapenga na Saratola Télévision mais botalinga isus na Top Média Télévision. Garçon yo. Non, to banda émission, s'il vous plaît. C'est moi qui présentais l'émission. Oui, pour na yo ndé na pesio mbote wana to banda ina noté. Non, non. Dilasso. Ça dit Dilasso. Dilasso, ça va. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Voilà quoi. Voilà. Ça dit au cas où. Voilà, l'émission commence ici. Elle s'appelle Madame Saratola. Attention, hein. Mais oui, mais il faut attention, Zalat. Il faut un peu de Makayabou, un peu de Nini. Donc voilà, c'est ça. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, Ngana Mankaki, Oyanga, meilleur fan, Top Média Télévision, Kunape, qui craint Dieu, Mankaki Pema Saratola. Le lot aux en plateau, Nalobi qui craint Dieu. Mais apparemment, Sarah yo aux Akanabézeux saute au lito bande émission. Faut ocha ba nini mobu pour ba comprendre que yo mutozo le kana émission. To ezala nini naza besoin d'en comprendre. C'est qu'est-ce qui craint Dieu. Est-ce que bango ba yebi qui craint Dieu? Qui craint Dieu, mais c'est facile à comprendre. Ya on a bi bango pe ba oyeba qui craint Dieu wana. Oyo abanga Nzambe. Qui craint Dieu. Voilà, qui craint Dieu. OK. Faut banga Nzambe. Voilà. Madame Sarah, en tout cas toujours banda émission na biso mais avant to kota. Ouais, je suis en déplacement. No indi okomi boka mota simba kichoko. Wana ndozolo banangai. Tena lobo indi. Non, mais c'est tout à fait nazada mwindu tara. C'est trop responsable. Ça dit, mais apparemment, il y a des gens qui ont des chapeaux, des gens qui ont des ça. Mais makasi ndi nazawa donc. Non, indi est moins munene. Na indi mais nazada mwindu. Moi ten des alavena. Indi pe susu ramuta simba mafuta moi ma bébé pisi. Ah, des bébés. C'est quoi faut nazonga.
faut nazonga siko no sande to mwinda Dubaï bon moi déjà Dubaï déjà batant on a sali wana je sortais tous les jours sur nazongi kaza pour là donc on a passé temps sur libanda ko lukate maman moko fo no tambola makolo titi to luka maman parce que l'année prochaine bientôt donc to luka faut to luka obi non mais to luka parce que l'année prochaine bientôt donc faut ko luka 2025 c'est-à-dire auto salagité na 2024 na 2025 to salam donc c'est un peu ça madame Sarah voilà ta disco tant luka mbongo wana luka wana bitni c'est juste pour l'avenir. Qu'on prépare doit venir les amalam. Ce qu'on a nous présenté émission. Yo ça boza sur l'avenir. C'est natuni émission on a ni à présenter en Nzambe. Yo ça boza sur l'avenir, on se préparer. Dilasso. Ayambate. Dilasso. Aza occupé. Ndiba ayambate. Tadi yo ça fait aboy. Mundirba. Ayambate. Mundirba. Yo ça boy tadi. On peut préparer plus à venir, on a l'avenir. Ouais, à venir est tellement meilleur. Ou soit que Yozwa au présenter émission pour nous tourner la question. Voilà, merci Bando Walandi. Zelana. Pour un avenir meilleur, t'as dit Bando Banda ou Lukambongo. Ngana ebi, si on a moni mundi bazo Lukambongo, on a comprendre où qu'il a pas petit. Yam si pas Lukambongo pour na pas petit. Demain pour Lukambongo ana moi petit na moi petite na ezwara mutu nga pe koto na Lukambongo pona ba petit bon atape ba petite mais oko lukape mbongo pona mère pona père pona famille tadi pena tango Lukambongo pona nini pour assurer avenir nanga lobby avec toute ma famille il faut dans la famille. En tout cas, moi je cherche l'argent pour nous assurer donc à venir il y a papa donna à Lukambongo so tout dire autant qu'on va donner là sera venir à terre bana tadi yo Lukambongo pour l'avenir na yo sur l'avenir les futurs foyers nanga la mère de mes enfants un jour donc déjà herbazo Bandara na la mère de mes enfants tant que la mère a zananté. Sarah, est-ce que toko lobela makambo etali Sarah agency pour na moni ndeti omoni Sarah na Sarah agency makambo eza moi ebele toko solo moi ndambwana na Sarah agency to betana li solo ya. Siko batu pe boye baraté pourquoi t'as dit ki ma émission nanga. T'as dit ki ma émission nanga na point otokoti omoni nga abimi wana. Yo kanisi nga na ko ki ma émission na yo. Faut que nous avons des stratégies. La stratégie. Si on a une émission à un plateau, on l'a l'année prochaine, tata ça banne aussi la tête dans bala. Apparemment, il y a beaucoup de 28 jours au balakan. Date exacte quand yo obo sonate Sarah. Te chata date morata et simbala ngoto sala piaka mais chata date. Notre date, le 11 juillet, c'est-à-dire le 11 juillet 2025. Oui, qui est bon bien. Ouais, déjà, on a juillet, déjà, pour moi, déjà, tu n'as pas ninia. Donc, c'est-à-dire, nous avons ça la paix, maman, quoi. Donc, soyez calme, maman. Nabi, ba souci, na ba doléance, nabino. Nabi. Mais, on a tout bien, on a que na vivaka. Par rapport à Obatuba Kanisana, Obatuba Lobakate, Naviva par rapport à AGKI. Oui, ils ont largement avancé. AGKI, t'as dit, na beteloli solo no kwa bana ngai. Mais c'est quoi tu as une émission Ernin? Dilasso. Moi la classe à Brian, jour wana. Azotu na skolo. Papa Diego. Toi tu es jeune, pourquoi notre papa a une grosse ventre avec les barbes blanches? Mais toi tu es encore jeune, tu es fort, tu peux mettre tout, mais notre papa a un gros ventre. T'as dit, yo robot tabana no bakucho sonuni. Mais l'essentiel que bamoni que tata na bango atiki bango pe bien. Batika bana bazata na souvenir amande fa papa noir te. Na kotia ba biloko na mwindu. Comment vous allez en Égypte? Yombo.
Nateka esili. Tala boza kimia. Famille Libota, la communauté congolaise, je sais beaucoup de personnes bazakana besoin bamona. So moni mobala azana makoki akobala. Azana ndako. Azana mutuka, abala kate, abota kate, faut faire très attention dans des missions. Te sikoyo tiki batu na suspense. Attention, non. Tozo évoluer. Otiki batu na suspense, eliko lobani. Bossa attention. Bossa attention pour boka. Balo azana mbongo abalite, abotite, mazape na ndako. Atako sente banana ebata dito ke ne 5 ans yango atako sente. Ata o ya kokoselela. Ataka o Nicolo na est-ce que vous imaginez que non na monata ata ex atadi non na monate. Oui. Na monate? Acha mambo we. Atadi na monate. Yo kuna babimela yo na plateau te. Na benga leader gana téléphone à témoigner. À témoigner. Ngai kutu la commune makatira bi papa Diego tadi des fois te ya des fois munene. Allo pas dani o des fois muke simbate tadi. On parle à Katé. Moi cité. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est les soucis de beaucoup de personnes. Rappelez-moi aussi une émission. Hein. Ouais, au cause à l'anneau. Aussi ça 2024. Ouais, et cause à l'anneau oyo eza, mais peut-être eza ma priorité eza moins belé peut-être donc les kawana. Mais nous finirons justement. Ada ça c'est un jour anabi maman. Est-ce que tata dit mariée? Ma nièce, t'inquiète, là où tu es, t'inquiète. Parce que yondo za boye faut yebsa batu misusu ke je mususu ofanda boye. Ex mon boye t'a dit atik ki ba garde na se amati likolo ka po aya ko honorer do apeso mbote. Faut yebsa batu wana. Tiers aux olo balokuta et ça bien te. Yo za na ex. Naza na été. Yo za na ex. T'as dit banane émission. C'est bon. Yo za na ex. C'est bon. T'as dit yo pnoza na ex. On a ebi. Tu as un commentaire, on a photo, on a ex à t'a dit. Et puis, ils ont mouvement à filmer biso. Azala jour. Pour y kaka, nyon sa comment kaka pitié. À quoi les capia à l'obi. Azar. Oyo bagou. Voilà, to bandi émission Seigneur. Saratola Agency. Prononçons bien, ils en anglais. Nga anglais déjà si na buka kaena bik. Mais vous prononcez bien temps. Ba prononcer en anglais. Saratola. Zona Sarah na anglais au maîtriser. Sarah. Tola sous anglais après agency. Saratola Agency. Come on. Bongi sa suma muke. Saratola Agency. On doit chaki chilu bana kati bo. Mais ce que comme ya boye totika. Tout lobela makambo est important. Loba en anglais parce que tant on lobi Saratola Agency on en français. Saratola Agency. Obema me pe maté. Longola ra pe mané. Eza wa pepe mango mama. Bandela. Saratola Agency. Tola wana okochi kimumbala wana te. Ezo yate. Edenga ti okoso. Ochi Dubai. Saratola. Loba ta lokwa bana bandibu. Saratola Agency. Wana bandibu. Bandibu ndio wa bongo. Naza na video mo chinoisement azo prononcer comme onanga et il fa ça lelanga baba facture na yebichi ko suba na bilamba. C'est que yonga ko dona prononcer comme on très bien. Très bien. Loba on souci. Saratola Agency. Voilà, Saratola Agency. Ah, ce qui bosse que totika ka vidéo ngo bakata awa. Bakata te. Sarah Tola. Te wana community ko finga tola ozo finga. Ba finga na tola. Ego finga. Taola wana lobi na nini telema. Sarah landa munoko. Sarah. Te. Le fou mon européen qui n'est moi boy. Te. Tala.
Tala. Tala. Papa Karam bon ça mon ko zala charisme. Mais Tala, faut ça mon ko boui. Etenga ma. Tala tega bité. Tala. 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 Si vous avez tega ma boy pas ali. Tala. Mais ezo y a na nuance wana. Ça pas dit côté. Il y a côté qu'on a Tala. 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 Agency. Agency. Bon côté. Agency. Agency. Seite. Agency. Agency. Et na sukate. Agency. Et na sukate. Agency. T'as dit ça bourrique? Oui, merci pareillement. Agency. Ah mais Sarah et coquille. Ah et coquille. Même si atabino moro, est-ce que anglais nini anglais autant ça mutu avec insistance tu veux faut même ça mon atabino moro. T'as dit l'anglais c'est l'accent. L'accent, oui. Et puis et ça na forme à mon nom. I baby sing is monokos. Monokos is iye. Come on, yeah. Écoute. Sarah. Charlie. Te o che charisme makasi. Longola charisme. Sarah. Sarah mabongo boiti. Toke. Sarah. Tola. Te tola wani mon eyo karate. Tola. Baba ça elanga tola yanga moko kasi. Comme ça nga prononcer na marque nga. Oya batu nyoso ba prononcer ngo na marque na bango. Ça les monsieur pour le banque. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs nakanisi tozwaka déjà bo yebi comme d'habitude. Ba mesana nango. Donc comme d'habitude tozala na moins 10 minutes na biso ou tokotaka d'ambiance na biso tokotaka ouais et mankaki bato ebele d'ailleurs la semaine prochaine au Bozwa vraiment anglais il y a bio parce formation. Que ouais Boyo po uti ouais ngasko na na ki chinois ouais ngasiko ouais est-ce que na koti ki chinois na moniti tiens nyonso eza et puis ngai semaine prochaine to fan de lango ça dit moi 15 minutes pour te expliquer bino makambo ya sika oyo et salemi avant tout comme en 2025 siko nagi chinois ngana interprète donc on a fani moi trop na mboko wana na ebinde ni ba makambo yoko to ebi ki chinois ouais donc déjà côté kuna toi ouais taola ouais donc bon comprendre jogwa ouais voilà dis la so donc ça dire quoi bon semaine prochaine soyez calme donc soyez calme déjà humour et katabino souffle toya nango semaine prochaine en tout cas ekozala quelque chose de bien voilà elle est là avec moi madame Sarah Sukoto banda émission nabiso nakanisi et sali moi ba mikolo ebele to komi déjà presque nasuka ya mbula nakanisi il est temps to meka un peu kotala ba place donc outil d'abord les 11 mois passés comment était la vie professionnelle et les activités de madame Sarah Tola. Côté la vie professionnelle, il y avait beaucoup de combats. Combien à la Ripenda que objectif chaîne n'a existé. Oui. Il y a qui vraiment combat. Et tellement d'embara juste. D'embara pena juste. Et on a le bara. Na ville nga otambola na raison na mabo. Très bien. Ah oui. Atabata mokili ba osala injustice. Injustice oui. Mais pas nzambe zara na mo raison na maboko. Donc tôt ou tard nzamba ozong ça on a raison. Ah oui. Donc ba tupenda ba qui déterminer oli musara chaîne nanga. Mais tellement nzamba juste et puis ada souverain. Maboko pembeli comme na motute. Chaîne na biso continuer ko vivre grâce à Dieu donc du côté professionnel combat pendé à laki mais dans ngambo mosusu à côté business en tout cas il y a l'évolution parce que l'entreprise nous fait obotama les autres boti sarato la agence ça montre que du côté business donc il est kitoko. Voilà. Mais est-ce que madame Sarah Tola a 11 mois oyo parce que déjà tu as 12e mois oyo et clôturé année 2024 vous avez eu aussi un moment que non je peux m'arrêter ici je regrette si je savais je pouvais pas me mettre dans ça et aujourd'hui Nazali na humiliation parce que j'ai accepté parce que j'ai voulu accompagner quelque chose oh et cause à la lokola moi toli na bandeko pe balinga yo moi ebele
retirer par rapport à parcours lorsque vous travaillez avec les uns et les autres? En tout cas, na vie nanga je regrette rien parce que na mon un destin. Très bien. La réalité belé, ba moment pe à douleur et belé et me manga na bonheur. Très bien. Na ozonga si mamuke so totalika na histoire a fali. Na kota Kacho. Mais après Kacho, na récolté pas mal de relations. Na récolté pas mal de relations. Très bien. Oh lelo nazo profiter pe nazo bénéficier pe nango. Ah oui. OK? Donc lelo monsieur senga gara o leki na humiliation et puis comme à place aux zambalinga ki okoma. Mais ceux ans lelo na lobara que si c'était à refaire. Ezara ke ko poussa batu pembeni na kozala ouvert. Donc ça là on souci. Je sais que je regrette souvent. Mais nous, ce qu'on met là, on a musala nanga na vie réelle, na bien un destin. Soy na sala elo au moins simbité donc na palmarès sa vie nanga c'est que lokwana ils a ngate. Très bien. Et na compta ngobongo parce que Dieu est capable nzamba yeba ba posa mitema na biso. Nzamba yebi que Sarah na posa somba chaînette or. Mais dans les occasions, on se bangote donc il y a tant ngate. Très bien. Pas moyen de forcer la nature. Mais on a regretté Sarah que au poussi batu moko boye pembe na yo et après batu wana ba chubi. Or bana ki ko ya ko luka ko zo moi aura. Mais baza batu na vengeance bango tôt ou tard. Non mais toi tu pries déjà vengeance, faut laisser ça. Te ya bata mokili za. Te ya nzambe kande. Te ya nzambe za mais ya bata mokili pe zala. Tadi au monde to zala boye. Nena utolo balinga utambola kana raison na ona maboko. Très bien. Omoninga nena fanja atadi. Na koki ata mukolomo te kolota na ke porter mutu plainte yo yebi. Na koki te na force wana te. Oyebi na ozana ngote pourquoi? Na pe parmi na blessara pe na choka pe batu. Na kosa pa analyse mo boye côté faire avanda ke choqué ayo ki pe passer. Makangisi ngate. Mais ngasko na zanani so mutalobi na ngama bena ki okangisa ye. Étant que nga pen côté nanga na mo santé na santé mais mutu mo bo avandi pena na conscience na ye ayebi ka choka yo ayebi ka finga chom sapinaliste à l'occasion de rien maso so sco courage ya roluka susa boma webi ba chaîne na biso eza ba entreprise azoluka susa boma entre omoni mutu azoluka kiti sa entreprise na otadi place aux oies ya rolia ya romela aza moto so kutani na occasion ya kubeta e mundu kibeta nzambe pa penga force ya kindoki te na ngote na kindoki te pour so pena ba kindoki yango ya laki en tout cas engeza la show parce que nga mutu tango meki entreprise na nga bongo kitsango en tout cas olala te lala ga misu moko tala rapé olali mais lisu moko ozodiongola po ebingo yoya te izande moko bato bakoisa entreprise na nga ya bashi bato wana ba otambola kaka mena ko vengeara bango. Ouais. Mais Sarah, dans ça, je suis très heureux parce que l'autre fois, j'ai parlé à mon jeune frère Mondirba ainsi que mon jeune frère Yamsi Yambe. Tobano Tongayo, Toza Pendetina. Ndegonona moi aussi. Wa mukuse? Ouais, comment ils en Wa mukuse wana? Oui, comment ils en Wa mukuse wana les affaires. Oui, mukuse. Les affaires étaient des mères. Voilà. Tozala naye. Tosola pa ngalobi carnet d'adresse au Saratola à Komanamo. Et ça c'est que beaucoup de personnes cherchent. Alors je dis et ça c'est que pour yosa j'ai toujours été clair, j'ai toujours été vrai. Et j'aime pas flatter les gens. Donc, carnet d'adresse au Sarah Zanango, il faut qu'on se le dise. Et ça, oyo, bajene belé, bazoluka. Bajene belé, bazoluka, bajene belé, bazo prier, bajene belé, bazo sala mamwe belé justement pour bazala. N'a carnet d'adresse oyo. Mais Sarah Tolo au moins a cette grâce. Au monde est toujours à côté, il y a ba grande dame, à côté il y a ba homme d'affaires. Mais pourquoi on trouve toujours Sarah traîner dans la boue? Avec Biloko Lelo, Madame Sarah refuse pour Ezana Bamisusu, comme créer même Koboma, entreprise naïe, pendant que au coma déjà na moi l'événement boy. Au moni, papa t'a dit, but est ça, émission, but est ça élévation des eaux dérangées. Très bien.
mutu mwa boya ki ka boye nini ni kama kamne ko simba pe ka boye simbe simbe fille moya sans perruque fille sans perruque fille asuka maboko fille azanga succès fille azanga fille abimanga na ba leader te ba kombo nyos to na balatanga azape atana XT ya malonga fille azanga bébé butu donc tout ça là et ça que élévation n'a pas rendu dérangeant dans mon bateau parce que si tu bateau on a mis souvent d'ici moko o est là Sarah mobile te a botola ombo te a kena na nyona o te bo est là ni ino te maina oka dans le vide kaboué dans le vide kaka donc problème est ça ba entreprise problème est ça musalate parce que na musalo biso nyonso na particularité na mutu na mutu aza na mambasaka ebi wa saka na réseaux sociaux mususu ya ka ko critiquer mususu ya ka koloba mususu ya ka ko finga momona batu wana nyonso bazwaka facilité osangana ponanga basangana na bango nyonso ka ponanga na bato basola te ba osala effort basolola même pour une fois. Très bien. Pour toi attaquer Sarah. Mais ils a passé. Parce qu'il y a ma papou déjà dans soi. Ils ont passé. Mais est-ce que dans tout ça, Sarah, tu te reproches pas de quelque chose pour dire mais na longwa na mulongo oh talandeti conférence donc autour qui na Belgique ou dernièrement. Na Toulouse. Na Toulouse oh na monaki na grande dame wana ba fandi siko ba moni la grande dame Sarah na côté na bango mais inutilement boy parvenu mo boy s'attaque sérieusement à l'occasion de rien. Au monte que côte na yo et ko sala mo boy na millier ya ba grande dame wana okoki ko est-ce que okoki ko discipliner bandeko wana te justement en disant je donne le dos j'avance pour ce qui est important te ko donner le dos au moins ils sont comme au moins objectif ya bato ba finga ranga na réseaux sociaux très bien balinga basande basala grâce thématique la bango internet bon tirer au babal potiko chité parce que même ba conférence wana ba bilo wana nyos tout ba contacter nga pour na notoriété na réseaux sociaux amusa na ah oui alors bango ba yemba maele ba bi ke to beta to finga mama to finga papa to finga mwana faible comme ke ba comme le ba fatika ndezo ba conseil wana il faut tika réseaux sociaux pour na respect na entre-temps, il y a un bâtiment kaka na réseaux sociaux, sans réseaux sociaux, à survivre. Le monde actuel aujourd'hui, surtout pour notre étaler, même le business, donc on tient compte de tout ça. Les gens vont souffrir. Il faut benga tadi, benga yekuna pour la promotion, mais entre-temps, on a promotion l'onanga. Oui. Si ko ba beto ba bal réel pour bima place wana, bango basa nini, bansiama. Et alors ozo étouffé bango. Donc, mutoyo azana kacha média. Je pense que nous avons dissocié vie privée dans les médias. Très bien. Place naza ya ba grande personne, rien à voir avec l'internet. L'internet, très bien. Nous avons un ministre de la santé pour un projet, rien à voir avec l'internet. Yo mona pour la chaîne statut, mais ça l'internet non la chaîne. Mais ceux qui nous tous sont balancés. Donc là ils ont vie privée dans on a tiré en ça la on matalanate. Pour ils ont la maman on a qui non ça la finance ça les simba. Très bien. Vous mona. Mais tandis que ça na batu mususu quand moi biloko na mike zo ça moi. Moté mezo beta duku. On se comprend. Donc bateau bayebi réalité à réseaux sociaux topé aux la journaliste. Na tout normal ba dissocier ango. Sarah Tola ya média Azali, Sarah Tola ya entrepreneuse Azali, Sarah Tola ya chef d'entreprise Azali, Sarah Tola ya présidente de la fondation Azali. Donc Sarah Tola pe ya papa Diego Azali. Sarah Tola maman ba Brian Azali. Donc son anandaku même ata babaki ici au PSAP et l'oroté. Avançons. Baksaka. Ce qui peut na bakisi do PSA de l'autre côté. Maman Wikipédia pe kakayo maman pe a comme livre à dédier à son excellence l'honorable Vital Kamerhe pe kakayo. Ouais. Apparemment tu as donc apporté moi donc ebele to continuer. Donc na nyonso wana na kabulaka. Tant na ndako na za maman Brian, moi c'est papa Diego. Tant on a rendez-vous moko
ya mambo etali ba fondation na okende le rôle na casquette présidente à fondation. Très bien. Soki na longwe wana na kena mamba business na nga na okende le roi chef d'entreprise. Très bien. So ina ye na che caméra boye na ye le rôle à youtubeur. So ina koti pe TikTok na ke le roi maman matière. Donc nazana ba casquette. Ba casquette ebele mutu kwa. Alors démarche au bandero basala ya rufinga kozongi ça va mona le rôle et ko faire arrêter to et comme ba place on a comme rawana ki batu alo ba ba finga ga mingi to lingi ete c'est faux déjà mais avant au comment on a to kenda Toulouse la majorité à bateau ba ebi grandeur nanga isa ba camerounaise ba malienne ba togolais ba ivoirien na vidéo moko na publié ki ba otuna bango babi so ibino boyebi valeur à Sarato la cité c'est très grave parce que biso ba oyo to ebi valeur à Sarato la biso na katia game na biso to ebi combien Sarato la peda donc ce monde ande ba lo ba ni prophète chez soi même Fali le poisa Fali aza Fali ba pesa chance na Congo te Fali ba ivoirien bamboka mususu nde ba pesa valeur wa za na ngolelo. Très bien. Alors na mboka na oto na parler na moroso bazo chao na assiette na ote luka ngwata libanda luka ngwata libanda respect ona oyebi awa na époque papa Fatinde journaliste akoma na moi respect même na nzela atami tuka na biso et comment na moi respect et mais kala to aka na respecter kala journaliste avec na considération te mais pour y ba valeur na oyebi so zi carte na biso après to zara nango ça mo comme sunengo voyager tika ngola tango kaka zana ngo ti na ba immigration zana ngo na respect ba opia intermédia quatrième pouvoir na monde mais quand na mboka na biso bazwara biso lokola batumora ndengwana ezaka par jalousie donc jalousie ou pas biso zomata on avance. Jalousie ma finga et quand la réflexion en etika cerveau en etika la fongwa maté voilà pourquoi toboti Sarato la agence donc net Sarato la agence aux ennemis nanga olinganga te pour continuer zala na confort il faut louer ba kiti nanga parce que na ba kiti ya luxe ti ya suka donc le président ça sala ba réunion anga zo 1000 chaises ya confort na zana. Donc ato linganga te olinga libala no elekende kafu olinga te bovani na mariage we kiche bukani oya no rapalanga donc ba jalousie mususu et comme suka donc nande niveau motema mabena niveau ki jalousie ezoleka suste donc na cheli bino ba moboko donc wana ba benga ngo ba close so ezata ennemi nanga mana ba kitia bien fona louer ata yo ya to tindi ata mobile no ya louer et ça bien mais c'est ça na confort to ko cha sport wana ya publicité wana eleka awa na top de télévision bokolanda ngo mais mama Sarah kaka na makambo to banaki oloba na zongi moi sima apparemment ba défi ebele bandeko ba tchela ki au sota est-ce que to ko loba pe que les analyses ya bandeko ba salaka contre Sarato là et motiva Sarah encore une fois de travailler et bosser dur plus que oye azoko travailler parce que oui papa dona papa t'a dit te retirer nga dona te yo libandi te nga dona te dona za dona na mboko dona ka bino ne la yenga la bino la bénédiction dona na mboko bino nyoso mabandi dona na mboko aza nani azelo kota akamoto dilaso akamoto dilaso azelo côté avançons allons-y donc makambango basala wana ndina ucholo bano papa tadi des fois ça vous aide aussi ya ko multiplier les efforts et dangana nenga fo oyebi lelo na otala TikTok batutu bakochikop na bato baza osombela biso ba client ba omoteka bilamba na bato totekela ba perruque otale bina osala live oteka perruque oyebi ezalani Sarah nenga teka ba perruque c'est que yango pe kembongo ngape na ngo teka perruque moi bi fournisseur nga travailler na été très bien ah oui yo somba perruque wapi qualité ni yo teka ngape na somba wapi qualité ni nga na oteka
au moins ce qu'on a tali internet yango bango nyonso bakomi o na oteka ba robe ba perruque na oteka boye na oteka boye na oteka bon. Est-ce qu'il y a une youtubeuse moko asala agence ya ba location parce que na kati ya Sarato l'agence to na location ba kiti na Sarato l'agence to na décoration na kati ya Sarato l'agence toza même na service traiteur. Service traiteur, ok. Oh, Kalaté to relancer recrutement et puis na ba benga ba on ba fille d'honneur. Ba fille d'honneur. Ba hôtesse. Ba hôtesse, ba oh ba ngwana ba fille d'honneur ba accompagner ba marié non. Et comment ya mikolo non. Kalaté peut to relancer recrutement na bango. Donc Sarato la agence eza entreprise à monene na misale belé na kati. DPC Sarato la agence. Jusque là tu vois qu'il y a une location, il y a ba kiti na décoration pour na ba mariage na bino, ba réunion, ba anniversaire, on ngeza na confort. Ya ozo ba kiti chez Sarato la agence. Voilà, tokocha publicité na awa. Maman Sarah naza nanuka awa na yo tozaka na 2024 en tout cas bo accorder soit ta mois 10 minutes pour bo salanga ba sine kuna. Le meilleur moment pour madame Sarah en 2024, est-ce que Ezalaki lors il y a déplacement, il y a maman Sarah avec son homme en Europe, ou il y a encore quelque chose qui avait marqué madame Sarah plus que ça en 2024? À 2024, maman bien qui est belle, maman bien qui est belle, mais où est visible? Oh, toko lobate. Pour 2024, mamba bien pende côtier. Pendant que bande commission na suba kadwa banda ku mamba bien pendeza. Alors, oh ezaki vraiment visible, il a déplacement en famille. Très bien. Parce qu'il a voyagé déjà en famille. Mais ko voyager ngai papa na Brian parce que da ça na assisté. Et ezaki pe meilleur moment où on a sepelé nango. Parce que nous avons voyagé plus ngamoko ya mona bana mais papa za otikala et puis papa za ki pe na ba moboko ebele et senga ba moboko ane faki longwa ils a désactivé et Dieu a fait grâce que longwa ki ezaki moment mon pe ya kitoko makasi inoubliable pour la vie na biso mais maramba bien makasi sous kolega wana pisa meza ya rozipama. Maman Sarah bane belé. Ba maman pe belé na ba papa belé ba linga kase que fait maman Sarah et belé pe abana ba comment moi aussi je vais travailler comme maman Sarah, moi aussi je vais faire comme maman Sarah. Ozali parmi ba éducateurs il y a masse bino ba bozo quoi apporter un plus na société. Qu'est-ce que aujourd'hui les gens peuvent recopier ou prendre de la part il y a madame Sarah Tola qui est devenue aujourd'hui un nom au Moutounion, des fois soit tié yango na miniature bazali na ba retomber oyo bazala kanango. Et aussi vous êtes parmi les influenceuses Yambo Kananga Congo. En quoi vous influencez la société congolaise, madame Sarah Tola? En bien parce que monitant bazwara ko influencer zoana il faut za na marque ya eloko moko oyo apporta na kati ya média. OK ngata on a média na kuti batu ba sa ba analyse ça ma déjà micro yamba ngana yamba yoto yamba na kende yamba musicien sala boy na kuta kyango et après ngape na côté ka na kati ya lokolo ngo mais nazaro mona moi trop genre mais na yo vanda ti na bulenga bité. Mais ça na bateau bana besoin pe ba idara bango na ba problème au bazana ngo. Très bien. Les aramoto na problème moko boybozo lekelanga mais na pour ça conseil. Le conseil. Alors conseil wana toko pa kotoko kabola ngona communauté ba sungi to pesi pe solution. Solution, très bien. C'est par là tu au bana ba histoire vraie. Histoire vraie vient comique muta bengi a expliquer problème na e ba to pe ba bengi a problème no place au komeleli wana toko aider na niveau tel toko sala boye et yana ba toujours la bango banda quoi na histoire vraie wana toujours la batu banda ko. Très bien. Azange sika ovana na Lubumbashi to tindi pe mbongo to sangisi to tindele na ba président bébé na ba maman Nathalie donc ba maman to va bato vuti na bango musika ba meilleur fan du monde.
Alors tu as soukaka na histoire vraie te na yo vendre peine à bon ngana ramakasi peine à business. Mais pourquoi pas toi apporter apport nanga en tant que femme na autonomisation de la femme na bakisa na contribuer na vision chef de l'état na bakisa quelque chose. C'est vrai que toi na média toyé la batuka ba matière toyé la batupe ba histoire mais tant muta otala Sarah na suka a 4 émissions à Zuini à bénéficier nini. Voilà. C'est par là na parlons du business. Parlons du business, ces émissions, bah témoignages, les belé. Au moins, on a un commentaire comme hey maman Sarah, soy les gens comment entrepreneurs et aliko na télémisanga. Ou aider bateau. Ou l'axi mutu que $100 wano que na resomba champagne, au cours démarrer business na $100 dans peu de temps, au cours mina peu millionnaire. Na temps qui est sur travailler bien, au cours comme appel sous milliardaire. Donc bateau wana nyastu ba comment na ba bon rebelle ba bomara matute. Ezara ba sacrifice humain te. Musu c'est ba sacrifice ya koluka mbongo. Et parlons du business, na Monique, il y avait peu de personnes au Bazaki intéressées. Tu vas plus intéresser na ba futilité. Oui. C'est la communauté. Baza mabé makasi. Batu o batala ranga bazwa un plus. Bazala dessus te pourquoi tout à la Sarah to le monde que pour na Sarah to là na histoire wa betaka na zwa maele na kola lisaba na nga moi na mobile chambre place mon côté pour to beta ba histoire vrai mutu so solo ba en tout cas na zwa maele pas maman Sarah na eba ke so ina na moi $500 na nga na ko balola ngo ikomelinga pe 3 b. Très bien. Donc nous avons influencé batu positivement et na loba na batu chaque fois c'est contempler na oyo nzamba zo pesa yo très bien na vie ko forcer nature té ko vendre illusion té parce que vendeur d'illusion vit na bango en réalité bazana le côté oui parce que si on a sous $2000 batu bayebi déjà Sarah pétera ba champagne automatiquement on ke péter champagne ko za vie on na zo vendre déjà na té que la rabino illusion wana mais so eza na moto ayebi que ngana teka na ngai illusion te na zuma mine ngana na tena banque moi desa ngana na tena banque moi ni ngana tena donc naza parmi ba influenceurs oyo ba apporter un plus na média na Pierre batu musu ba obota mara maintenant ba botamité pour parlant du business eza mutu eza pena mutu au $20 que ça ba ninga ndeni ba lukambo c'est pas donné à tout le monde et puis il y a na batu na pesa ba ngoti na ba brevet et toujours continuer ko sala ba conférence wana na conférence musu na mois janvier kala te to relancer offre wana na sola na on a ba partenaire na sola na ba partenaire à ba réseau na sola pena ba partenaire à ba banque pour que permettre biso conférence wana ezala vraiment na ba confort on a na lingeza là donc naza parmi donc na bakisi quelque chose dans média Congo. Très bien. Voilà mais madame Sarah en tout cas tozo ko poussana les foufou to continuer na nokasi na répondre ce qui te sur émission pour na place autoza na lingité to bébé émission na lingité makambo cause parce que cause to luka moyen to avancer les gens attendent makambo ya malam oyo nanga to koki koloba. Aujourd'hui madame Sarah nazaki na chambre na ngai l'autre fois dans mon hôtel nalandi émission moko vidéo moko ya maman Sarah alobi moi je changeais mon attitude vis-à-vis il y a un comédien à cause de ma sœur Bellevue. Je ne suis plus dans ça parce que une fois nazo conseil au ba pesanga boye ba sala boye biso to signer pacte na bandeko oyo tangaki ba kombo wana. Pourquoi à chaque fois les gens doivent avoir peur de Saratola? Baby force nanga. Baby force nanga. Baby force nanga, baby Sarah est capable d'installer le locaux ona. Baby force nanga malgré ba ignorant mais baby force nanga. Et là où tu le ba awa webi batebele ba comprendre raté. Kolinga mutu ba so linga mutu ba protéger. Ah oui. So lingi pe mutu ba protéger. Batu ba sa confusion que
ozoya ba sortie médiatique au sala ba émission zo finga pona mutu ndeza kolinga mutu c'est faux oui kolinga mutu ba protéger net nga na yebi ke so na lobby et la ta belle vie il faut na tika na saini na protéger. Elle t'a donné combien pour que tata na ba compte à rendre na ngape kasi question na ngape yango wana parce que nga na yebi yo ozonga kasimate takinga tu as été payé na montant boni pour que tu acceptes aujourd'hui que nga na doser secteur oyo pour na honneur ya ndeko na ngai boui tena yo kila ke ma jour mo ya bisenga lobi Sarah maman ozo kate c'est vrai que ozo rendre ba compte na yo mais batu ba otala wana te ba mona ka belle vie za na sima Sarah ata pona bolingo yo linganga lokwa ndeko na yo est-ce que ko tikate soyi batango pe basala o mabe est-ce que ko pardonner te makamba ba comédien sala nga passe na niyaki na boyaki yango devant ye na boyaki yango te ngai na catégorique ngai na eza makambo na nga etali ngai moko mais na zongi loka humain na monique Belvia na raison que nyonso na salara soto zongi sima toto sa analyse mo créer ba scandale ebele nga yamsi ebele oui yo yebi ba audio Belvie modèle asilika mais yebi ke batu balobaka yenda tinda biso oui na place publique et bima bongo on se comprend donc eza ke to bakisela susu problème siko soko lingara mutu c'est que o bakisela ba problème te so yebi ke lokwana ekomele ba problème tika oui tika kaka voilà pourquoi na tika bate belé na ba compte rendre belé ya ba comédien na ba matière kutu ya bio na ngome na mosusu ko do dernièrement de côté là qui on apporte mais on talaka oh balobaka belvé atindi laisse tomber ngara mutu na yo faut protéger et la cité yango na tara ba sortie médiatique bandeko mosusu bozolo bana mnoko bolingi belvé mais ba propos bozo ya ko tenir na média rien à voir na rolinga mutu. Très bien. Parce que Belvia a besoin muta fingele mutute. Batu baye ba Belvia onde bien te. Yo zo mona loka nengo zo ko sabe miso zo défendre zo finga yo a sepela anete. Baba dire belé biso sala benga bolongo l'émission so ibo zo tuta baba dire na lingi na kombo na ngate azana kacha makambo bo parola raité. Mais le quoi mutu so linga ko déjà te on la tura bêtise nyonso entre temps moi ça batalinga ne ba mambote. Donc ce qui peut nous lingi mutu bolinga belle vie ndé bosara bémission wana il faut protéger et épargner. Très bien. Maman Sarah Tola bande ko bazo landa biso mo ebele ba question bon biso tout on a pour salaire hein biso tout on a pour salaire ba matière ba comédien isolé ka to on a pour ça ba là wana mais tant au mona ya mo to sala ba boye ba pédale ba frein eza parce que biso to comment on la ta belle vie ma biso privé bah comment on l'a été en belle vie étant journaliste na ko sala analyse mais au monde belle vie atindi bango wana belle vie azana sima na bango ko luka ko salir moi mwasi abatu ka pour rien DR moro moi ba frein mais OK ba câble pe katanara. Voilà mesdames et messieurs pour me coller katanara boye ba ke bino so ko ka maîtriser te voilà, en tout cas, je suis très heureux, Madame Sarah. Mais beaucoup plus qu'à Baloba. Ndeti bouina fanda mukomusoso bazotinde langa audio. Omoni ndenge bobeba nina Sarah. Yo audio. Ngana audio. Bomoni ndenge bobeba nina Sarah. Bokabwani to ito. Matière ezobima. To yebsaka bino kalate matière ezobima. Donc ça dit vous allez attendre tellement longtemps. Et dans la vie, il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut aller. Si on prend la bango pour battre ensemble des photos à la TV. T'es tout lié naka. T'es un photo à la TV chaque jour. Chaque jour. On a besoin d'être ensemble. Mais ma botte ça à la privée bah bien. Et l'équipe plus que Obiso to ça à la télévision. Et aussi la vie et l'homme on a constaté ma Sarah pauvreté et zamabé. Pauvreté amabé. Tu sais lorsque on est pauvre sur le plan moral, physique, spirituel. Et puis au bac ici, même sur le plan, il y a mbongo. Motu eza sosone lokota les autres mobile comme on yokwama. Yango au zomona juste à cause d'un $50, un $20.
bako comme ça mutu donc bako chosifier mutu. Moi, lorsque je dis de la pauvreté, l'olendo ozane loko nin. Nazane loko o yo zanango te parce que la conscience onga nazanango pendant que yo ozo kanza kende nazabu ero na ko luka na trahir na bebisa na salabo na je passe ce temps. Bâtir la biso mbongo parce que ça va laisser biso tozo ka ba appel tozo ba appel ya ba appel. Ya ba sorte tout. Ya ba sorte nyonso pena donc tu sens que non a mokieza mais ton ndima ba maigre salaire na biso oyo YouTube afutaka biso moi bilo na biso métier o biso tozwaka justement pour na ko linga kozala malamu et puis na batu nyonso na ndenge elongo bani mama Sarah na monde ti yo na ngafuto kabwana batu ba retenir ni na mokolo mwa lelo par rapport ya passage na yo et aussi des questions na mona tu na ngwa te poto zonga sous sima émission de bandelama pona ninga kana tu na ngam likamba pardon mais mona tu na pardon oyo ezalaka exiger wana mais moyena zonga wana te to tumbola mambo donc c'est le cas batu ba retenir nini oyebi tadi na oyo oyebi mutu mo a observer nga pela tala émission nga presque nyonso tina ba TikTok auto bien récemment Abisara est-ce que oui que yoza actualité ah oui na senga bindeni Abisara yoko kundola muta kufa pendant 3 mois osaleli ka émission tala nenga mabe aseku do batum suso de oboma bango tika bango ba laisser les morts enterrer leurs morts voilà tola msabango pamba aluka elo mo obimelela zo mona lenga obimelela ta bimelela ta awatete place ya te voilà que les gens comprennent quoi va bénéficier de la passage en Masara ngana obengara na ba maman na papa pour un rendez-vous il y a janvier le 10 janvier na Kinshasa place Rosala na président autopé sa précision en salle place conférence Rosaleza gratuit boya bo bénéficier na savoir ya Saratola boya bo bénéficier bo tchaba méga bo talanga boya pe bo gagner quelque chose de très bien Rosali kamo amala mingi et batu nyonso wana besoin bo savourer ba fête na bino za vraiment na niveau world ndetoloba na niveau qualité Saratola agence azawana au servir bino fête na qualité bino bulingeleli to na ba kiti ya ba prix nyonso na ba ous petit peuple tina ba kondi oh et dépendre na ba moyen bandi na biso ba bola tina bato o bazo le roi batadi tina ba konja oyo ka gu ouais c'est bon okozwa kiti ya qualité tara motora Saratola bisko kiti yebsanga na somba kiti ndeni ponga mofona vanda kiti sko na somba ndeni décoration et ba fête na bino en tout cas n'hésitez pas à contacter Saratola et puis Saratola eza bordir mais na tiki kaka mikolo otali ba fille maman Belle Vie non comment écriture ya maman Belle Vie mikolo yozo mona ngo boni amélioration mais Belle Vie bakisa kaka et là on a lingela moi si wana asa réforme ya obakisa soki semaine wa saki nde mususu semaine wana so tali film ne bien mona moi bilo mungu emike donc azo apprendre du jour au jour très bien mutamayele améliorera du jour au jour mama mundele kutu to bandaka na ba caméra oyo ezaka loso cassette pas avant d'habiter tout chez bango ba DSLR 700D 600D 950 500D alala la muki Sonia ye donc aux hommes on a dit jour au jour que tout le monde là azo actualiser nina très bien to raki na ba iPhone to suka yi na 15 Pro Max 16 aye so tali pe ndemo te batu ba lo be ndemo ga lo kute elungi nango ka ndete za ndemo na ngonyo mi balé ya ndemo te na kati na ba option yo besoin na 16 na nyoso mbale 16 na 16 plus na 15 nyoso na oko pesa ta mon côté pauvre merci pareillement malheureuse opesa moko kana cadre ya offrande et ça le côté et combat na Bible abota mwana
Ekomba. Na Bible abota mwana. Sarah yo ça Sarah te. Il y a mobali. Ekomba mobali yo. Si yo ça Sarah te. Dans la Bible, il y a aucune personne. Ekomba moi mobali ça risque t'as dit. Oui moi si toko ça la insémination. Ngai. T'as dit. Nga faut changer ma master na commune na millier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Bandeko Balandia, émission Oyo, le code de bonne conduite. Vous allez suivre cette émission dans Sarato la télévision ainsi que na Top Media télévision. Nzambe Azala Nabino. Rendez-vous. Maman. Rendez-vous Eza Moko samedi, le samedi ici. Maman Bellevie Aza nominée. Ezali na occasion il y a. Oui, donc Azali nominé, Tokozalawana samedi, paf nango eza kasa $50. Bon, nako foutelo billet, ça problème te. Ozan de konanga moi si donc nako foutelo billet. Tadi tika biloba loba na télévision ça ne logo te. So ezate na loba na famille boté sombelanga billet. O ça nga be espoir o so ça. Yo ata na $10. Ba sombelo billet. Do vandiawa. Bah Sarah, ngana linga défité. Yo tuni combien? $10. 10. C'est là. Maman, nga défité. Je suis depuis que Fanny a vu nous tenir d'abord ma poche. Mais ils qui disent et comme 500 francs de. Hein? Bandeko. O pe amatala na ya manki na pado. Ala mo so belanga billet. Écoutez Balasima. Donc Sarah Azala samedi. Vous sommes les billets. Merci.